likolo solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Ndeko balanda Kilongo TV mbote na biso ya solo toye awa na Kimbatiki wabesika toye présenter biso reportage oyo sur les obsèques de papa Boukeba Betuel. Papa Boukeba Betuel atiki biso na âge ya 95 ans. Akomaki bange papa Boukeba akomaki pepe po ya biso bongo toye tokabula mawa ilongo na libota na ye tokabula mawa na bakoko na ye tokabula mawa na bana na ye. Kasi papa Boukeba azalaki nani tokoyeba wana reportage oyo lelo toza awa na réveillon oyo na veille mortuaire oyo tokozala na bandeko na biso ya ndara bakoya kobeta na biso na matanga oyo tokozala pe na bafanfariste bakoleka omwa ndenge koleka tozwa quelques témoignages elongo wana ntango efuta toyeba papa Boukeba azalaki nani mpe azalaki ndenge nini tokoba reportage Yena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa tilanza yena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa mononza mingeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena mononza mingeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena mabanza mamiki mabanza menoko haleluya silanza ngekezi lazenoko itisani langa koso utangudira mambunga nemuketika mabanza mamiki mabanza menoko haleluya silanza ngekezi lazenoko itisani langa koso utangudira mambunga nemuketika Gekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko Gekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko wetisola nzila iu nasadila tilanza vivo ya satana wetisola nzila iu nasadila tilanza vivo ya satana mabanza mamiki mabanza menoko haleluya tilanza ngekezi lazenoko etisani langa koso utangudira mambunga nemuketi papa como nani nzende na papa tiki mabanza menoko makasi pardon kilo yebisa biso nanu kilo Boukeba ayambaka bino ndenge nini kozala kozala ndenge nini na ye mo témoignage nini okozala na yo ya bokilo na Ça fait longtemps parce que moi, je pas la l'équipe.
atiki biso na 95 ans. Oui. Ok, olobi ni mpona bana mpe bakopo na ye oyo batikali. Merci beaucoup. Comment papa Mbandi, bonsoir papa. Comment nani bozende na papa virtuel batiki biso. Bobala famille mona mwana. Il y a ce témoignage ni aux années où il y a papa virtuel atiki biso. Il faut fréquenter la PRT, il y a presque par hasard. Mais vous avez bien à moi les pieds. Merci beaucoup. Et bien voilà, tous les combats, tous les anakimatiques, wabesika, tous les kabama, wana libota, ya papa Kemba, kwa tiki biso, bonsoir papa. Comment nani? Comment nanga papa bafouine ma frère. Papa bafouine, bozane nani ya papa Kemba. Papa Kemba zali papa ou aboti. Ya donc moi soit ce qui n'a été la moi si aller que super ya papa rangal. Mais na koli pepa na yepo na zali mwana vraiment na ce qui na kombi ya virtuel. Nazali parmi les témoins vivants au Bavanda qui était mingi. Au Kolisinga na moi makambo ebele. Dès son vivant, même en 2021, na likanisi abadeki na niveau pays ya mikili ya poto tosatisaki anniversaire makambo elekaki kitoko presque tozomona lelo eza lokola récapitulation po nyonso tosala yango osi aloba yango. Donc il est là pour que ça nous lance 5 ans de grâce. C'est parmi les ancêtres de Tomoni Lelo, Kokisi, Bamboula, Lolengewan. Donc vraiment nous pouvons que nous réjouir. Naliwana ye, il y a au moins pour la cérémonie à Soukato Sénégal. La 4e génération, il y a Amoni 4 générations d'âme. Donc à peu près 5 générations. 5 générations. Bien, jeunesse naïe, ils allaient parmi les biographies pour la Mabotanga Yango. Abotami Namboka Kikungu, en 1928, le 23 juin 1928. Kolongwalongo qui a atteint l'école régionale à Massangi. Après Massangi, à Keneki na Lose. À partir de Lose, on a prendre la menuiserie. Si on va prendre la menuiserie, alors moi qui vois na mon équipe, ça là vraiment et tout ça qui m'a la montée. À Keneki sur la Congo Brazzaville, na ville Babengi Mitima. Avant ni kuna, après kuna azongi sumboka tali non ici tende ko kata avec na Kinshasa. Avec na Kinshasa na canal ya Nzela ya Brazzaville. Pour rejoindre Yanaye na Lemba. Et de là, après qu'il y a un apprentissage, il va être maçon. Parce que dans mon cas, ça pour awa et c'est nous sommes Kanda et dans le territoire. On va autoriser Yoko à faire la ville. À l'époque. Donc, on a commis l'autre que non, exode rural, nous allons continuer sans contrôle. Donc, il y avait obligation, il y avait document. Dans le document, et à Zui Moussala en 1963, avec un engagement dans la société Babengi Saint-Jean, dans l'unité. À Salipuna, Bamboule Belé, à Boutiliban, on est presque Nini Kuna.
Et après kuna ayende kolonga kuna situation économique ya mboka ekomaki mwa mokulu compagnie baye kokanga en 1982. Après non avant pillage 82 c'est avant pillage. La situation économique ya mboka ekomaki un peu en baisse avec la zarianisation. Beaucoup de gens changer bambongo mboka ekomaki na mwa mbilinga mbili. Alors bapesi bango nde bazwi nzela baye na nda avandi mo moke na nda mpo mayebaki mosala ye ya kimelizweri aye kozwa mosala mosusu na kompanie New Form asali mpe kuna mais na triste événement ya pillage ya 91 nde mosala ekomaki na ndenge mpe avandaki na ye. Donc vraiment azali papa moko okoyokani na problème te comme ye komona ezalaki Betiel prénom na ye nga mpe Betiel so tovandi toseka vraiment ezalaki esengo mingi. Donc nazwaki le testament oyo nazoyebisa bino ntango azalaki vivant ye moko azolobela ngai yango ngai nazali kokoma moke na ndenge mpe nakokisaki document wana. Voilà un peu l'historique ya papa moke ba Betiel. Séparation eza pasi mais napatiki mpe na 95 ans tokomisa nkolo bakoko babima bakoko basepela na lelo mpenza ezali fête parce que 95 ans c'est pas donné à tout le monde. Donc à partir de biso toye awa déjà nga nakokisi 60 ans vous pouvez pas vous rendre compte ça faut beaucoup ezalaki awa tozalaki kolia ezalaki monene na nsima kuna tozalaki na bavokatie misato loso toye kaka mwasi alaki biso fufu baleki na biso bazalaki wana Adolo Majaki Georgine so balambi fufu kaka mwasi azotala bakosafu eza na mai donc tant tokolia wana père wana azotalaka biso ndoi ole bien wana nasuka nayebi ke moi sans frère kozanga te wana kozala nango na ndako. Donc vraiment c'est un papa qui nous a aimés tous, distinction vraiment ezalaki te. C'est vraiment un rassembleur, c'est un modèle. Je pense que parmi bana to bakoko bakozanga kozwa likabo wana te parce que ezalaki maloba na epesi wena. Merci beaucoup Toza. Merci. Tokolela mukeme tokobina na biso mingi vraiment tobina mingi tokumisa nkolo parce que likolo nzambe atia na mutu tolobi 70 ans soki oleki bambula wana c'est que ça mutu moko ozaki dia na prédestination, c'est déjà un esprit qui est déjà à la hauteur. Donc vraiment tout c'est la peau ezali esengo pour l'instant il est vraiment entre le bras de l'Éternel. Merci beaucoup. Merci. Si on va tenter d'avoir aussi les femmes, maman, soeur, donc on va expliquer des places à qui et ça là on reportage. Yaya tozokoba toza na bandeko awa tosola masolo ya papa Betiel atiki so na 95 ans. C'est pas facile, nzambe ya malamu. Moi papa mso mopanzi mbote papa kombo nani mfwe muso ngai grand frère ya bana nyonso bala na po. Ok. Ah donc yaya na bango yo ngai donc soli ngende mwana ya defait grand frère. Ok. Yebisa persona no témoignage ni otikali na auto souvenir ni otikali na mo ya papa oya tiki biso. Souvenir na tiki na tout d'abord. Kumba tiki kwa na bala. Ni ngadaleo ngandi siko de chef de famille. Bon. Kumba tiki ngai na senga ni nzako yipse meme alaki bomoyi. Kotika ngani bani okola ngate bani. Bilo kwa biso lero bomoyi la ko nyokola biso te bani ke bani okola ngate. Zambi wa beni oya ye. Tika mulimo nani nyokola ngai akende. Sika ya. Kinya. Bon. Wana chef de famille. Ngai foi muso Alphonse. Nzambe sunga bango. Nzambe azana bango. Biso penza biso ndenge merci
Merci beaucoup. Tout le monde maman se fait m'pandi. Moi j'ai fait grand frère papa mais ça Gabriel. Ah. OK. Et exceptionnel. Robert papa Koulou tout nani. Coco. Atala Coco. Yebsang bozende ni na Coco. Non, dans 5 ans, ils ont facilité. C'est tout biso ba Coco. Bon, merci beaucoup. On a une petite chef cousine. On a bon, papa, ok, bah, vous avez Coco. Ah, il y a exceptionnel. Pour moi, nous avons Coco. Il y a Monique qui maman n'a pas besoin de maman. Il y a une bonne chose. Les gars toujours comme ça. Parce qu'il y a des choses qui sont collées pour ceux qui sont allés kaka ni baté nous ka ba problème ngana kajo na komi na ngona swana tena kota kizosi na peka OK ipi makala na kinya na ndimi ko news sa tipi biso so peto mi baté na biso to pesa sito ko kifika be ko wana o chika moi da sexy kaka wana. Merci beaucoup. Voilà, tous les années, il y a Pépé, Okeba, Watiri, on a 5 ans, il y a Solo, Polo, il y a Coco wana izandenga ideshusuna antuka kumanza ambazo alokuwa na bozainde ni na Coco wana ngaki mingi penza batu zaki makasi yazaki ambiance kiso kutanye sengeli bo yambana antuka kumaki zambazo alokuwa lolinga kukisi mukano na ndanda kisa wana kinyo bisope tukoma na age wana ya Coco zo sonza bino de te lokota zaki bo yabi seka pamba sewa wana ya onde kitabeti na biso bako antuka kumaki azaki social na motenyonso ata na bato eglise azali kokabola te abandi kozwa biso nyonso lolinga bobolaki bapapa lolingi mpe azwaki biso bako. Ok, Coco zo samba na église tili kosamba na mission na bata mission ni beba ya. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il y en a temps. Babina, il peut comment amino? Papa mno ye, le monde a bossé à la pépé. Comment papa là? Avec Victor. Peut-être pas avec Victor. Où ça va quitte? La fin il y en a tant de puissant. Bonsoir papa Vital. Ben c'est sur le monde a bossé à papa Kouké Batiki biso. Tento à moi témoignage. Vous êtes ni na papa. Ok. Devant mon macasse. Non, 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 il va à poto. Majaki? Ok. Déception, non, papa a beaucoup de binon d'engeni. A beaucoup de binon d'engeni.
Ok. Oui, si balé qui n'a nini par rapport à la disparition à papa. Merci, merci, vraiment la condoléance. Merci vraiment. ezali liwa ya papa na biso noko na biso avant toute chose topesa parole ya lingomba epai azali topesi yo lisusu mlasi na ngonga kitoko osili kopesa biso na pokwa ya lelo ya solo liwa eyaki po ete motu oyo tiaki na kati na yo nzambe ebandeli kino suka na kombo na Yesu tosengi bongo amen. Thank you.
Thank you.
le tikali. Et yo quand je tire licence zone Totanga kaboti prendre biso te. Maman yo catholique. Otei mwana bino tomboki koko bagare na yi. Bobo mukolo mususu mwana wana biso panse. Debe bomiye. Akena lola bayana ngai. Oyo nanga to kata ezala kate ezali. Bana nzambe ezako kamwa. Mama mwana kubavai na mbeto neti boye. Dona mwana ke fara na Yesu Masiya. Alobi kende kozila biso mama na yo. Bonyoso oyo ezana ndako. Mama ndako adeto zale mandako na lola. Yo makabu 50 francs. 50 kaka. Ozo de 50 kaka. Sega fait ton nenda unaliko. Menzama hivi pochi na valise. Banda wana bana nzambe abizonga. Yo bikita bizonga. Oteya oloba oye komona. Menana posa mama. Mama jeune fille à la mouki. Bana nzambe mbote na biso. Jeune fille à la mouki. Abi mama. Ngana zongi na bomoy. Mena ya koswa yo. Mama si place à conjuguer les verbes et mourir. Autant akufi. Moi ne peux akufi. Et comme il est libre. Bado tambola de la moko. Nani kolo kula mande konandai. Toka ndenza za ilo lesa. Batamboli kula ya nandai. Yo nanga bateti. Yo nanga batulukuta, yo nanga miyibi, yo nanga kindoki, yo nanga matondi, yo nanga kochola, to bonga mate, to chanja te, to lendo. Hey! Nanga kami kono moina yo, haleluya. Bana nzambe la somo. Njonga bawi bale mama na mwana, nalone. Yes, I love you, merci. Lokola yo muto kote la ki mwana na yo. Na makamwe yako sali yango abomaki. Yo mama okosonga te. Tika na boloko ya mwana na yo. Esika na ndako ya mabe oyo. Yo mwana zonga. Gereko te ya samu malamu makambo moni a. Bande ko mama kufa libela. Me mwana zonga akende sika musute na ndako ya pasi na ndako ya minyoko ya mwana ya pite ya mwana kindumba ya mwana yoka kate ya mwana ya kuruna ya mwana kote laka okefuta mbongo balo ya boni okefuta mbongo ya yibi okeku kula ka kaka futa kaka okela place na ye mama kole place na ye mama na ngai mama ya batu mama boboto me akela place ndako mabe wana ko akegi bana na yete akegi baba na yete akota imabe ya mwana na ye bana nsambe nzamba saka kwa yete basa na yete yango ana nzambe ke sama fadete mama kufi mwana na akoma sikoyo soki na ebemba sonde alela ne kakalela kanini ale ndako oya pasi mama na kina popote fa mona yango michope zoni ya ye banzube pembeni kwele mvuvu dili mvuvu na se pasi wana ata ebembe ya yete yale aneka aila pasi ya mama na ye mama na ngasa na bete Mama masama bete ya na kota na ndako wana prison para mwana ikaka kote la lelo mama zana souffrance lelo mama zana lifelo da place ya mwana ye nda ekamwisa nga dali solo ya solo yango ndeko na nga toyeba kotanga mikolo ya mokili oyo combien d'années toza na mokili oyo etikali boni nanga na bimba ndako awa mama nanga tokuta ye papa Lukeba azolalisa ye nande tobimi nande tobondeli me mikolo mutekilalaki papa ye asoli na mboka na tanga lingwa ezali bandeko na ngai toyeba kotanga mikolo na biso po tomibatela mokili ezochange ndeko na ngai
Et bien donc quand on quitte la caille, na bomwana balakoyemba nte momoko bantu bingi bekiba bamoto tutasambila daya mbimba yena kwandi bonso buyenina tobondeli mokili eza se bongo te yozoma mokili eza se bongo mokili ezochange alleluya toyo kotanga mikolo nkendekona yaya liwa ekoya liwa ekoya na bani gena mikolo liwa ekoya musu ekomi provoke ezali yo nanga toa positioni tozela nzambe koya na ye na positioni nani ayebi kono etika na mokili oyo atomba loboko ya etika lisanta mbongo te ayebi sika towuti toyebi toke toyebi te na ndeko na ngai melongo bongo olongisa biso kowume na maloba ya nzambe bamame batate likambo kolongisa biso umela na maloba ya nzambe tambola na maloba ya nzambe banganza nzambe kima masumu eyango ekosala ete eya lelo eya lobi toza komibongisama alleluya inazingila ntangu za zoko baba nzoto inziyanu Nzambiena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Tila Nzambiena
Basi Miangala, Simbeno, l'oiseau kyo, Kiampa. Mononza, Mingeti Mona, Malweti Vanganga, Sadile, Notangubu, Ena. Mononza, Mingeti Mona, Malweti Vanganga, Sadile, Notangubu, Ena. Mabanza mamiki mabanza menoko Alleluia Silazambi kesi la zenoko Oh Itisani langa Koso utangudira Mambuma nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Notre père bana CFC bana Codef bana Nzambe nyonso na yelibino sango ya sika sango malamu kolo Yesu Masia Nazareth Nzamba solo pe ya bomoi azana bomoi ne ko annoncer bino à cause de la foi 8e édition tokozala awa na terrain ya Bouddha et longo na l'évangéliste international le porteur du Christ l'homme des chiffres Muto Simbiko da Kondima le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi. N'engeze prévu le 1er pe le 2 juillet na Sainte-Thérèse et ezali susu kunate et komi awa na terrain oya Bouddha awa na Bouddha première entrée na njilo kotika opusani muke omona na gauche wana terrain Bouddha bisika à cause de la foi kozala tunanga jour nini du 15 au 16 juillet 2023 8e édition à cause de la foi avec le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, awa, ekobongwana maternité pour na bato bazoluka mabota, ekobongwana ambassade pour na bato bazoluka visa, ekobongwana solution pour na bato bana ba problème. Yaka boya na bengi binoto ya ebele awa terrain oyo ya Bouddha, toko bondele longona mumbu na kolo pe toko mwa loboko na Nzambe. Le 15 et le 16 juillet, à partir de 14h, on a avant, na tongo déjà pour la place na ngal buto. Sala lokola ngai. Première entrée ka ya njili, au tunika terrain Bouddha. C'est pour tunité au avancer ka muke na gauche au mona terrain oyo. Et si ka wapi à cause de la foi que la 8e édition. Le 15 et le 16 juillet, à partir de 14h, yaka avant. To saisir opportunité oyo to kanga Nzambe na temps pe na circonstance Nzamba Mayata akosaka te alobaka ya solo le 15 pe le 16 ngana zanga na kozanga te yaka to bondele longo Jésus que de Nazareth ya koko kisama loba mosali na ye à cause de la foi monolo monene sangisaka bato akondima biso primordial bato babongola nde mitema rendez-vous monene ya kamba na moko na mbula oya tosanga na poto tombola nkolo Yesu mangomba nyonso bikolo nyonso tosanga na lokola moko
Business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Ozabizo Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là où j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.